TikTok. Bozap. Là-bas, là, nos caméras. Oh, États-Unis, bah, coco na bino. Hein? Bah, tu vas aller, bah, oh. En Turquie. Bon, mon États-Unis. Maison Blanche, na outil de Akuna. Dans l'oranga, ça, na YouTube. Dans l'équipe, ça, on a YouTube. Mais au moins, l'oranga, on tambola. Na hésité peut-être. Na biso. Neige, quoi, ya des gars. D'abord la caméra, non? Na sola la bino, quoi. Oh, Turquie, bah, coco na bino. Bah, si bino, oh, Turquie. Hein? On tambola. Posa na ba, bino funa ba la bino ka caméra. Na ba la bino. Caméra nga. Caméra nga songi severi na zavi. Donc, voilà. Non, là, que Sabine, tu peux profiter de l'occasion bota États-Unis. Est-ce qu'elle a sali ma bé? Hein, bandeko? Bobo misanga, ba te même sous vos sala bobo misanga. Malilo eza me boliga na bima. Boye bien se webi na latinde na za. Na bimi na bagante. Ta mabonde kauki. Mabou kauki. Donc na muninga na bangote Melina Gucci. Ma chérie, je suis pas leur camarade, il faut y Sarabango. Ah! Oh là là! Les coconzoni, national binote, bolimbi si bosse la xabino no Turquie. Oh Turquie a coco na bino. Hein? Wana Turquie? N'ambon amno Turquie arabo. Hein? Et puis Turquie ça voyage à souka non ça na vie. Na roba na Turquie te. Na bandino na grand monde eza bon États-Unis. Na ya siko Schengen. Na ya Belgique, France. Donc na souk ça na Turquie. Et puis Turquie eza ya vacances te ya voyage à business. Dans son laquelle Turquie, c'est qu'il y a un business. Eh, airport de moi, Kouinga, yango. Donc, non, ya. Non, ya Turquie. Dans Turquie, il y a Souka. Il y a un voyage à Souka. Non, ça, na vie, à Turquie. Hôtel Washington. Yango, on a bon mon Turquie la bina na ba drapeau États-Unis ti na suka kuna bo. Oh Turquie ambogani. Donc 2 fois botika rosala batembe pola. Bo misinga na regarder rapport misinga na malili. Parce que ma mwana ya rosala ba balade te ba nolakisa bino ba quartier. Non. Ngana ye ba réunion. Na ba conférence na ma solo mbongo. Donc na yaki tena bando filmer na sa ba tapage ne banana basalara ake mo place mo bo avandi na mo business class na ya mawa a filmer nga yaki kopala na yaki mama musala mais so na sali boy kapo mo batu balobi trop hein Hôtel Washington ngwana mo batu balobi trop Saraza na Turquie et tout, donc voilà. Je me suis au moins permis à autant de ça, ma lilo, vraiment. Yako. Y'a ça la bino live. Je pense que tu se comprends. Donc, botika na ça, moussa na elaki.
Moutatu nanga souste que ça oza na Turquie, babe oza na Turquie te. Voilà censé. Parce que aussi si ma solo ba Turquie na ma solo ba États-Unis wana donc. So moni am ta komi. Okasi insensé mba moko. Tane ti mère mon na yebisenga futi billet nanga business retour. Abo yango. Mais côté en internet, bolingi ko apprendre te boza non instruite. Bol traité. Moutourne tinga so mutaye singa futi billet na aller retour ya business 8000. Avant na boy yango fona côté internet. Yo peut checker billet. Beta billet pinga somba billet oh le même jour à jour na voyager parce que SN banila il vole le 19. Ngalo wekin le 19. Tant banile vol na tongo alors nga il fallait na komaka na bilongwa le 19. Na futi billet na ngasu na Turkish Express. On a route qui express ya aller à Pamba pour nous on a SN. Mais ce que bêta siko aller retour business class. Soro on a moins de 6000. Bamsu coûte comme atiba 10000 ba 14000. Oh Washington te ya. Et à musika makasi bien nango ya trop cher. Ya normal et comme ba 3000 4000. Économie. Bêta siko business class. Oh ya nango sko Washington. Écoutez combien. Vous avez l'accepté loko. Na ebibe de Suezani, mais yaka na kati ya histoire États-Unis. Yango wana. D'abord bisa bana bino wana bosaka na bango ba jeune na TikTok. Ngana muninga na bango te. Omoni ba business class o ba mataka ya pasi wana ya bakendela ba Dubai. Et après monter na bia business à Washington. Business à Dubaï avec 2800, 3000 $. Mais ah ouais, musika makasi. Tala na ça là ba 3 scale 4 2P. Je suis pas l'air camarade. Faut être sabaron. Ba TikTok ezo sangisa biso. Les applications de fois ezo aider biso. Tolongo la ba stress. Mais na nenga logique to ba master te. To apna ba master te. Batu wabaye nanga na fanda ina ndako. Abi mate pa na Turquie. Oh Turquie amboka na bino. Ba drapeau wana eza Turquie. Moje. Moje là. Ba drapeau nyonso to mona o. Turquie kaka. Ta songe wana bakosa biso na film ekweyaka. Songe wana na kekuna. Songe wana modèle bakosa nga na ba film la famille botika na kanda makasi. Songe wana bomona wana. Ah mbila. Bambila la bango wana. Donc, et puis, et là, souka na obaksa. Biso oza trop d'avance, mais sans ngunda. Trop d'avance, mais sans ngunda. Pour batumsu boy. Na ba opportunité za o ngana nango batika la baki ngunda. Akimi Congo. Te. Oki makongo ndeni. Otiki business na Congo. Oki mandeni. Biso za ba responsable to bula bana. Otiki mobile na yo. Oyo sa musala pozongi. Donc trop de voyages, trop d'avance mais sans ngunda kaka. Bon, natiki bino. Natiki bino na continuer chemin nanga. Na koma na songe. Songe on to komi.
nakoma na songe so nakomi na démarrer na nga sous live bobanga te yaya na kanga na nga ngote malila ngo pe kota nano elianga ata ba Grèce ndam ba pandi eza mia fute belé voilà. Zela na opesi na lukelo kombo na ngoko banga te. Visa moko facile ya ba démarche. Maintenant ba député ba la visa o. Donc ebi États-Unis etanga te. Donc elelisa na ba député tanga na zaina ba député oloba. Mais j'ai fait 3 fois Schengen. Batikala opi melanga visa te. Mais États-Unis a dit non visa. You no visa. You no visa is here. Baboui. Ebele pe balela bakota awa mais ba refula bango. Ba na ba la bango na la Belgique. Oh rêve ba tebele. Ba mise na bisota ba liste bele mboko epimela bango visa ba ebele ba pimela bango visa nakomi na songe bon nakaboni no na bino tokutana na loba mingi na pokwa yani makwakala bonjour bonsoir bye.